Bande ko balandi yo kani télévision na pesi binombo te mingi na lolengo mesana kolanda biso. Merci énormément pour na ba interaction bozali ko sala tout le temps na ba émission tozali ko poster na tozali ko diffuser na télévision. Merci énormément pour na ba bazali na abonné te bo mitungisa te bo s'abonner parce que to ko memela rabino toujours ba information le lengo singara biso comme promis la fois passée déjà depuis to yoka ki na nzela ya ba Facebook, les réseaux sociaux, la télévision, bisika na bisika nyonso boyebi, il y a président national, il y a albinos, je sais pas comment appeler ça, mais c'est comme ça, si je ne me trompe pas. Texas, moi Texas, il y a quelques jours déjà passé, il y a un topusani malembe pour na koma pene petoyo kananu. Il y a solo nini ndele kanaki ndenge nini pona nini et komi programme ezali nini nyo sona tokoye bango na nzela ya conseiller na moko ya ba conseiller na azali pene na biso ako se présenter pe na ye tokoye ba kopesa bino ba réponse na ba questionnement nyo so bozali na azali sans réponse. Merci monsieur. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Le nom Kombo nani et puis oui, Kombo nangai Fiston Tundu nazali parmi ba conseiller ya champion Texas au Tikabiso dans la kati ya fondation Mwimba Texas, voilà. La fondation Mwimba Texas, toi azalaka président ya Albinos ya Kinshasa. Ouais, président Mwimba Texas d'abord azalaki président d'abord il y a ONG naye où ils allaient fondation Mwimba Texas et ensuite azali le sous président il y a ba fédération il y a ba ONG Union sur il y a ba association sur Albinos na RDC, voilà. Depuis kino lelo yoza ki pele penes koko za na moi idée et tout ça là. Ouais, si je m'habille c'est ça depuis 1997 nda bandi litwana ya ko sala pona ko lité pona albinos nyonso donc pona ko lité pona droit ya ba personne vivant avec albinisme et toyebi yango bien ti abandaki yango ti na bobu oyo boye to komina yango donc a sali plus de 20 ans pour la lutte, il y a qualité pour la personne, pour la bien, il y a personne vivant avec albinisme. Bon, c'est vrai qu'il y a Zali Souste, Zali Ouana, à Koufi Nanini d'abord. Est-ce que d'abord c'est vrai qu'à Koufi depuis quand? À Koufi l'hôpital, Nanda ou Wapi Penanini? Oui, maman journaliste, bon, en tout cas président Atiki Bisso, il sera qui dimanche le 30. Suite moi naye parce que ça qui pembeni naye a ebisa biso que non papa a soki moi malaise donc encore le ba moi histoire moko ya moi constipation et quand moi c'est comment qui moi passe pour ça la yango et compliqué qui yango monique président tika biso zaki dimanche le 30 tant ba bengi ngai na zolingana ya ko rejoindre ye kuna na partie gandaku. Alors, tant que communer dans d'accord, donc à partir à 10h d'abord, tant que la moquette est bien, à la moquette bien, ça n'est pas. On a bêta vraiment à la moquette bien tout ça là, on a pour ça qui t'imouquait. Et toi qui est depuis combien de temps constipation vous avez déjà depuis plusieurs moments où Azaki na maladie monsieur se bonne ko déranger constipation quand ndé mouteye ko bimana souka comme symptôme et puis memieto Azaki exactement ni et puis ça va faire combien de temps parce que to ebisonné ce que vous avez na constipation boma biso na noté et ça la mingi ba repé ça yo lia orange lia bo pour la digestion et puis c'est fini quoi. En tout cas je crois que je peux me réserver des détails mais maintenant ko ba boye naïbaki na temps moko boye président comment ekolia malala mingi en tout cas ça je l'ai dit parce que même atangai ce qui naïe à chaque fois qu'on y a ko rendre visite en tout cas mingi le connaît comment ekolia mingi ça qui vraiment malala mais koko fanaye en tout cas ça li ba 4 jours comme ça ndé compliqué vraiment ça li 4 jours où ko s'aggraver voilà et ça li ba 4 jours ndé waye ko tika biso voilà. Constipation et makasi alors que bah comme même en hôpital à partir de l'hôpital konande en tout cas et c'est compliqué voilà. Bien verbalisé. Les jours où on a la mokina est bien et puis bah il y a même albinos moko azaki na problème moko ya pota abana ko sala recommandation pour que na clinique universitaire oyo to na ba docteur na biso ka kiese alors ndenge to sa ba partenariat na bango ba sali sa albinos alors à salipe yango abimisi pe mbonga transport kuta ko insister abi mbonga transport oyo na muto lobimisa ata eloko moko te azolo bana ye bien alors et koko masikoyo na ba on est na batongo
et commence qu'on a 10 heures en tout cas azalaki na chambre et moi complication même écoute kokota na mutuka moi na mutu atombolier moi na mutombola keti bakene na hôpital tant bakene na hôpital hôpital à côté na quartier à côté monga fula kuna bakene na hôpital baye komona que soin liboso azui et ko sala que akoma ki même moi bien komi koloba tanga komi koloba selon moi na ye tanga komi koloba komi bien atindi moi na ya kene ndako kene kozwe loko moko boye tanga moi na kene ndako aye komona siko ke papa ça lisusu te tanga ngai pe na bana komi bongisa po tanga babenga ngai lobby d'abord le samedi conseiller na biso moko boye bisa kinga que non en tout cas président nzoto ils penza bien te azolinga ko se faire soigner tout ça wana qui samedi mais ça grave qui na noté na yeko lo bana yeko benga samedi wana samedi to solo la quitter parce qu'il y a en tout cas yamba quitter le matin na comme ko se préparer pour na yana yeba non na ça keri na yeba vraiment réellement il y a quoi parce que yé ils ala mingi soki na bengi au moins attendre 30 minutes après ko rappeler ngai ma rappeler quitter on a tongo tanazo se préparer pour na ya si to comme ba 10 heures wana nde makambo yeko sala manazo se préparer tant on a ina ya boye Clarisse a yebisinga conseiller na biso non bah c'est pas même président dans le camp ça grave qui na 10 heures mais na minute bazu premier soin mais a commis ce moi bien alors le ko la commis moi bien tous autres tendance ko ningi etane ko sala na koma kaka na supe transfert bio ça va na quelque correction depuis l'hôpital na koma kaka ça dit 45 minutes boye nde bazo ko benga ngai que non président azali sous-souté et ndé en wana moni bazwaki ko ka président bakenda ki na wana hôpital ya 51 ndé place na kena ko rejoindre pour na mona corps ndé bazo kotisa confirmer biso ki batiango na 51 oui ba démarche ezanini obozo sala pe programme ezanini obozali ko préparer oui ba démarche tout ko sala il faut que Mwimba Texas d'abord azala ki conseiller na kati ya cabinet ya mama ministre ya biso atale azalaki conseiller kuna et maman Irène Azo se battre vraiment Azo peser de tout de son poids pour na moi quelque chose il y a l'état et bima pour ba honorer oyo ba benga qui vraiment le précurseur oyo la ki si ba albinos nzela a inculquer bango aye l'axi bango ndenge nini ya ko défendre ba droit na bango et maman Irène vraiment oyo azali ministre na biso excellence Azo sala tout pour ameka pour moi quelque chose dans le niveau gouvernement pour honorer icône wana oyo bengi Mwimba Texas et en plus de ça pe biso na ngam na biso pe tozali ko komaka mikanda na ba fond na ba partenaire na biso nyonso oyo toyeba na to partenariat pour ba meka ko sunga parce que yomoko yebi toza toujours na posa parce que azali muto monene bato ba ko ya belé ba besoin ko zali belé yango no somona à part oyo wana to kino ko beta fi ba porte côté mususu po to meka eloko wana eleka fama mukolo wana eleka malamu to honorer penza na niveau na ye na grand na ye voilà to pese Mwimba Texas azaki na bana combien na mwasi ya bala pour na kaka information pe to yeba Mwimba Texas atiki bana mibale ya mibali o bazana l'opposition na biso te balbinos te bazali ba non albinos et atiki mwasi na ye ba bengi pa mama bébé lututala donc azali veuve na minute oyo boye donc matanga na minute oyo boye tozozela sikoyo d'une manière officielle tozozela mais na minute oyo matanga ezali na camp badiadingi epaya yaya na ye oyo babengi colonel médecin Kuzoma na minute oyo boye matanga ezali kuna titozela ba programme officiel toyeba ndenge tokoko quand otuni kaka isika matanga Texas ezali soko koti na camp badiadingi otuni village 212 epaya docteur colonel Kuzoma bakolakisa yo komona ndenge bato bavandi mpona kolela Texas. Non, Glody déjà dans trentaine déjà et puis je crois bien que dans la RFI bon mon intervention na yengazo expliquer liwe à papa na ye donc en tout cas na minute oyo même ata numéro à Texas mutazo répondre la minute ça Glody Mwimba mwana na ya liboso. Talinga sala don akobenga numéro ango eza numéro nini?
Oui, ce que Moutoualinga ça là donc vraiment benga na numéro oyo ya président yemoko parce que na minute le numéro les autres ça là et pas ya mwana na yemoko azali wana pe biso pe fondation tozali wana parce que tous travailler toujours ensemble na famille biso na fondation na famille tous vraiment ensemble tout ça va démarche donc benga na 089 au code na biso ya mboka 089 96 43 967 089 96 43 967. Bon, les numéros, il y a champion Texas, mais moi, il y a une minute où Azoko Yamba m'appelle. D'accord, merci beaucoup. Je crois que pour la Kosuki, ça y est solo, na tuni fondation, ils ont continué, ils ont koufa. Poye kolona mingi na Congo to mesana soki eloko mutabandaki ko kumba yango topé nani visionnaire a kufi topa longo to mona kaka pour ça peut-être sorti moko mi balé puis après sili mais bino bo assurer qui déjà relève est-ce qu'assurer qui relève est-ce que après y ko continuer ou bien ko ça oui bi mwimba Texas d'abord yemo ko azali mutu moko alingaki ordre makasi c'est-à-dire na kati ya ONG na biso statut ezali et puis vice-présidence ezali ça l'appelle Moussa nango biso ba conseiller petozali donc pour na ko pérenniser ba action ya Mwimba Texas to ekoki kokufa te parce que Mwimba Texas nazo ba précurseur la RDC ya balino ko ya la ici balino nzela oh le kompe ko loba c'est parce que ezali yé alors to koki ko bungisa ligne to koki ko longola image wana te c'est-à-dire Fondation Mwimba Texas et Kozala. Toyebi que tozana plateforme na biso to bengi Falco. La fédération nyonso ba fondation nyonso en tout cas toza biso ensemble de travailler sur synergie mais fondation et koki ko longote parce que yango ndeza quand même pe bandi. Kamba yango siko nani nde azali selon ndenge bosayela hiérarchie ndenge azali hiérarchisé yo muto oza tête wana te kozana muto oza relève non na uti ko lobangwa donc nyonso esengaka parce que moni président na uti sabino que statut ezali oyo ba vice par rapport à statut nani muto foise azwa parce que ça sera toujours prévu non on préférer que na c'est réservé que na laki batuke statut ezali et na mikolo goya boko mona kombo ya muto aza parce que azalaka na déjà pardon mais chez nous yazali chaîne moko yo nazo ko déjà très suivi donc tant to kunda mokonzi na biso boko mona to relaxa bino mokonzi o pendant lingi na dévoiler ce ko yote pour ezali bien structuré je l'ai dit tous en ba conseiller tous en ba vice-président boko mona oyo to ko pona oyo ko ko succéder pour makambo to meka ko pérenniser action ya fondé ya Mwimba Texas. Je crois que tu combines souka complètement télévision za mingi mingi kambo yangonga mot de la fin et puis ninyo ko ebisa na bato nyo sobalinga ki champion Mwimba Texas. Mo ya souka na ko yebisa na bato nyo so bazoko landa ngai boti kabiyoka yoka bozo yoka peut-être belé on na ko loba pendate même à niveau ya famille je crois que bato bazo lo belé oh non akufi boy peut-être akufi na poison en tout cas jusque là même famille et continue na option wanate tozo monto monika ke non akufi na liwa moko o ezala ngo normal ke ya moto abeli akufi donc na ko ebisa bandeko nyonso baso landanga awa soki baza na posa ya ko yede biso en tout cas numéro o na pesi yango wana soit soki ko lega na jardin botanique o place mingi pe to sanganaka il y a pas de problème badon na bino nyonso ekokoma soki numéro wana na uti ko pesa wana en tout cas bobenga et puis nyonso ekokoma na maboko na biso pona ko honorer champion auto benga ki leader ya catch classique sans fétiche pona ko honorer le précurseur auto benga Mwimba Texas le Mandela des albinos to honorer mutuana na ran na ye akende na kimia et action na ye toujours to ko kanga maboko te to ko landa yango tina suka tokolandango tina suka parce que tito mona gain de cause pour na ba catégorie na biso ba personnes vivant avec albinisme. Siège exactement. Ouais, bureau na biso na ko loba vraiment jusque là parce qu'on avait un bureau na Matadi Kibala na Matadi Kibala et na minute oyo si je peux dire tous en a jardin botanique, tous en a bureau na jardin botanique à part ça même pas na résidence na yemoko na partie à Matadi Kibala en tout cas si bureau na yemoko peut privé za liwana donc na koloba vraiment bon. Merci beaucoup papa, je crois que tu as mikolo mikoya mais pour que tu suki awa. Oui.
D'accord, bon peut-être biso programme, bon tenir biso courant ya nyo sondenge nini koleka pour te ko informer mokili mobimba bazali kozela programme na. Mokili mobimba en tout cas jusque là na outu na to répéter que matanga ezali na Badiading na camp Badiading na villa 212 et pas ya docteur colonel Kuzoma matanga ezali en attendant to zela ba programme officiel ya l'état et to communiquer bino ndenge makameko kende pour to ke kunda mutuana vraiment dignement. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, bandeko balandi bino boyoki ensemble na biso nyonso programme ndenge nini pesami pe liwa cause ezalaki nini boyoki bino nyonso. Vraiment wazali na besoin ya ko soutenir famille to pe ni numéro pesami to pe adresse oyo ba pesi pona koleka kuna ya solo na camp Badiading eza soki ba o ba yebite soko uti pen ozo kita lokolo kende cité verte quelque part wana camp Badiading ezalaka quelque part wana okitika wana otuni ba kolakisa yo oluki villa 212 kuna nde wapi esika bazali kolela adresse email la biso ezali albinos fmt la fondation Mimba Texas 98@gmail.com. Merci beaucoup. Donc vous avez tous les détails possibles. Alors bon mi tungsa nazo mona soki ba poster photo ba question ezo le kanase wana nyo se pesa mi lokola réponse awa ya solo boye ba ko joindre ya solo to ko rejoindre ba numéro to ko joindre ba numéro to pe ba adresse email ba pesi kuna ndesika wapi beaucoup ça plus de précision pour na kota en contact na famille pe banana yemoko oyo wapi ya tiki ndepo na lelo to suki awa merci na Kelimboma pe na équipe nyonso ya accompagner biso. Au revoir.